BBM, Bibiche Mbombo officiel, toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous, likez et partagez. Bibiche Mbombo officiel, votre chaîne de référence. Parlez. Est-ce que ça va, mes amours? Si ça ne va pas, par la grâce de Dieu, ça ira. On m'appelle Bibiche Mbombo Plasma. Vous informer, c'est mon souci majeur. En tout cas, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant. Quota aux s'abonner, au liker et surtout la cloche de notification. Hein, là, c'est pour rien rater. Hein. Une fois que je poste une vidéo, hein, vous serez avertis. Merci en tout cas, merci énormément. Naba oyo bazo s'abonner chaque jour. Yangonde ezope sebiso makasi yako salela bino musala 100% news et analyse eza émission na bino tolobelara actualité oignon sezo lekana na mokili mobimba. Ce n'est pas seulement dans la communauté congolaise, non. Que les biso a to percé to que partout to la bino information les partout bon mais ça nango et ça chaîne d'actualité d'information et d'analyse. Donc non, cette émission bien sûr parce que il y a beaucoup hein, ma projet zébélé, ce n'est pas seulement chaîne d'actualité té makambu ezali ebélé. OK, êtes-vous prêts? OK. Bon s'installer hein, bon s'installer bino boza ba bureau na biki bolandanga à partir ya office na bino bozo en pause parce que Bibiche Mbombo ah na seki pona na sengo na raisonner le romoko hein na seki pona za sengo mais na ebisa bino lo ni na seki et seki singa makasi boy balobi biso nyoso tozali na misapi. Mais ba fingerprint et keseni, ok? Donc mutuna mokilo ana fingerprint na ye. Est-ce que ça va mes amours? et puis birthday pardon à ce qui fait aujourd'hui. Bon enjoy bon enjoy jour na bino. Donc lelo eza ya bino parce que ici to fetakana ba oyo baza ko fêter. Tolela kapena ba oyo baza ko lela. En tout cas mes condoléances à vous. Bato nyoso baza éprouvé et tous ceux qui sont malades. Bonne guérison à vous. Courage na bateau nyonso bazan na ba problème ba stress en tout cas. Courage na bino. Merci beaucoup. 100% news analyse et ces émissions auto et la rabino vraiment ba news. Bande ko ngai. To banda, vous après? To banda. On peut y aller? OK? Voilà. Let's go. Bon mon image na chez les binoana, il y a Papa Matou Samuel. Boyebi, qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Il n'a pas si peu mawana. Qui monte ma passi. Quand je suivi cette vidéo, nabi non. Nga boye nazara sensible, franchement. Nazara sensible na mamba boye. Nabi na nango to solo la na babone intelligent. Nga na lobaka, nga ndenge na yaka wa na sala ba émission nga na lobaka na sala ba analyse ba commentaire et tout. Ce n'est pas que na l'équipe bino na mayele te. Nga na loba bino bat boana sima caméra ndebo wa mayele makasi. Bozali na boanya. Pe boye baka ebele. S'il vous plaît, to solo la kana ba commentaire. Mes abonnés, ba oyangai, bena kwetu, macha mumeno. Biso macha mumeno, biso yango na intérêt. Donc, hein, macha mumeno za makila ya kati ya minu. Ato boaki yango o melango kaka. Donc, bino ba abonné na boza na benga bino macha mumeno. Donc, boza vraiment yanga boza la kawana toujours au poste. OK? Voilà. Les kamama tout Samuel et ça linga passer bandeko nanga na ochi la bino son bomo na nani mwana oyo. Ce petit garçon, Mahamazolo Banamatou Samuel, apparemment, Aza prophète. Boka prophétie a pesé pour Namatou Samuel. Balobi, prophétie nyonso, Eza Koboyate, Eza Kondimate. Soki qui prophétie, Oyoki, o analyser yango, o discerner yango pe. Toko boye loro te parce que Nzambe a na façon nyonso à utiliser ka. Nzamba ko utiliser ata nature et enseigner yo. Nzamba ko utiliser ta bébé a pe ce message. Toko boyango te.
Papa Matou Samuel toyebi que non, c'est un grand musicien de notre pays. Tobo yangote aza icône ya musique, asali trop na musique na biso banze moneti le tobe takango. Akute na ba problème ebele na vie et le loyo donc à regarder ka standing ne komba Matou Samuel mais azarasu na succès. Pourquoi? Point d'interrogation. To développer en akati émission. Maintenant chez Abino audio oyo, il y a moi na oya pesi prophétie pour na papa Matou Samuel non qui passe na motema. Bolanda et puis on se retrouve tout juste après. C'est parti. Notre papa Matou Samuel, le Dieu me montre que moi si na yo oyo akufaki batu pele balobaki que papa Matou Samuel na bobo sina. Mais Dieu m'a montré que papa Matou Samuel otikali kaka na tango moke ba mikolo moke yo pon mo kufa otika biso soki okoto belate Matou Samuel azamu toma ko soki atubelite na tango moke kaka Matou Samuel okota mabela otika biso Matou Samuel okota mabela otika biso soki atubelite devant batu. Notre papa, s'il vous plaît, ce que vous avez pour ça, mon lit, mon aïe. Ce que vous avez pour ça, mon lit, mon aïe. Tout bella. Tout bella. Ce que tout belle, tout autres cabisso. Ce que tout belle, à autres cabisso, quand on attend, on est poétical. À tout ça, moi, les autres fois. Mon kili compliqué, mon kili makambo. Ah, bandeko. Papa Matou Samuel, balobi, a tout bella. Boki prophétie. En tout cas, bino ba abonné intelligent nabi ke ba papa ya mayele na ba maman mayele bozalaka awa na bilenge ya mayele. Comment vous trouvez la prophétie? Est-ce que Isaiah solo? Est-ce que Isaiah lukuta? To ebite Nzambe ana façon ebele oya lobela rabato aloba nazela prophétie nanzela ya parole de connaissance nanzela ya bandoto nanzela koloba mutu muso akoloba no boy apeso message toboite tondimi yango pete wananga ezo engagé nga na ebite point de vue na bino ezanini. Papa Matou Samuel aza mutu asali la musique na biso trop ayembi banzembo yozali nyonso po na ngai yozali nyonso po na ngai motema nanga tonda nesengo motema nanga batela kimia yozali nyonso po na ngai yozali nyonso po na ngai nalingi na umela seko na se ya makolo na yo nkolo eloko moko te papa ekabola ngai na yo nazali lokola ebwele na kati na se ya mai nani akopesa ngai maye pona mela na zuwa kimia motema mpe bolingo na ngai kolo etondi na posa na yo nkolo nafukami na kiti ya bokonzi na yo yozali nyonso po na ngai yozali nyonso po na ngai yo nyanya na la 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 lo beaucoup inspiration. En tout cas next time il faut na que majabu gospel ouais. Que ça teste. Bon qui voit? Est-ce que bon qui voit? N'a peine à voir, hein? Quand même t'es encore dans studio. Voilà, ça se passe comme ça avec Bibi Chumbombo. To c'est comme moi mouké quoi. Ah to lingate to lobaloa ba sodate. Ah to kenda na obongo. Donc on doit s'amuser, hein? Il faut to se kato longuement ba stress, bon comprendre, hein? Voilà. Ta banzembo boy banzembo ya inspiration. Yes. Banzembo inspiration. Banzembo kitoko yembela biso banzembo ya ala kwa alléluia nekulusu ngai nabikisami na yango talatina ngai nakoyembela yo tango bandeko risqué na sil émission na bandaka koyemba
Parce que papa n'a inspiré biso, a marqué époque na ye hein. Bangona ba deningonde, ba marqué époque na banzembo na bango ti lelo. Ata ti ba okufa ba koma ba koko, banzembo na bango ebeta parce que na tawana bazalaka na inspiration, bazalaka na mafuta. Tobo ya Matou Samuel te, mais lelo par rapport à tout ce qui s'est passé dans sa vie, boyebi nga na sabino souvent ba musicien diable utilisera bango makasi na impudicité. Diable akoti ko zwa succès. Yembela nonzambe mata non dengolingi mais abi oyo so na bina zoye na nzela basi et surtout au lukakaka point faible na yo. Tomona ce qui s'est passé avec papa Matou Samuel. Tomona mwasi na ye oyo maman que son âme repose en paix maman Kapi. Tomona biso moko ba vidéo. Ye moko maman zo sambisa mobali na ye. Malgré que c'est après pardon après que mobile na ye alingi basi a poto et patati to mona qui commenter ce que moi si a exposé qui infidélité na ye mais tellement eza maramba bolingwa batu ayaki ko s'excuser na ba télévision Matou Samuel pe ba suspenda qui est na ACK parce que aza mondi ma ACK na ebité so kazalati le ba suspenda qui est et puis to ya komona que ayako reprendre ba activité na ye. Et les lots aux prophéties oyo tomoni eye que papa Matou Samuel a tout bela. Soit disons que yende mutu aboma mwasi na ye bandeko eza prophétie. Prophétie nyonso bandimarate baboya répéter. Est-ce que c'est vrai? Oui, et cause à la solo et cause à payer lukutanga na bino to ebite po mutu aye baka makambo ezaka nzambe. Il y a des choses hein, qui sont spirituelles. Bilo mususu to étudia kango na ndenge ya kimusunité. Matou Samuel a un problème papa Matou Samuel avec tout le respect. O aza papa wa sepeli biso banzemo na e toucha biso e marka biso nga banzemo papa Matou mususu o nando bini sango ba majorette nando bini sango ba majorette na église parce que nga nazaki moke nando bina na bina makasi kasi na nkolo ya ba danseuse te nando bini sa ba na église c'est moi ya Manuele aussi bazola nando bini sa ba petite sœur ba Merlin ba Grace ba Josué ba Sarah nando bini sa ba ngomona ba sali répétition ba kebina na église ba c'est moi papa Matou Samuel. Papa na respect nyos to sa nango. Omoni mutu na mutu ana komba na ye. Ngana yebisa bino babone na ngai mutu nyos to omona ata ba pasteur ba ote ya biso baza na komba na bango ba banzambe te. Bazaka na portion moko ya grâce on nzamba pesi bango. Ya rote ya biso, ya ko évangéliser biso, ya ko mema biso vers le royaume des cieux na tokota lola, tous à la converti. Mais ils ont leur combat. Bazana ba lien ya famille. Comme papa Matou Samuel, ndinga zawana. Papa Matou Samuel, comment on a boué? Ndinga kufil basimi balé ou misa je ne sais pas. Azana lien ya célibat. Wana bato ba comprendre oyo, izaka bato ba landa école de la délivrance. Parce que biso to ça comme moi personnellement, nazwaka temps vraiment nalinga ko se nourrir. Nalinga ba recherche, je vais apprendre nalinga pour nalinga na oya na oloba we non pesa ka exemple. Ya on nalinga na yoka trop, nalandaka trop nakendaka na Google na sala ba recherche. Ngana zate ke non na sala ba analyse na mo ezaka terre à terre. Na luka na pesa exemple mo beza palpable. Malgré ça ba verset biblique te mais j'aime bien quand je parle na pesa ba exemple o eza concret. O eso coïncider par rapport ya likambo ngana olobela. Ngana ça une analyse intelligente. Ngana c'est leur mokata papa dans l'obita ah ouais, ce sont de matures. Ce sont de papa, de maman au bazalaka na chaîne o. Si vous êtes d'accord avec moi, botika ba like, pena ba commentaire na bino. Na senti que les intelligents ba matures baza à la chaîne o. So l'école de la délivrance c'est pas bostra ming. Na ba enseignement les kanara na ba YouTube. Par rapport à domaine à délivrance et vie à bateau. Au comprendre ma kambonga na loba. Papa Matou Samuel a un lien célibat.
Lien célibé zani. Non, on a développé parce que j'ai affaire avec des hommes intelligents, avec des abonnés intelligents et sages. Omoni lien il y a célibé zani. So moni muto divorcé pamba pamba, ça lien célibat. So moni muto a fait la moisi anytime, ce qui s'est répété déjà 2 ou 3 fois. A fait la moisi to mobile 2 fois, c'est lien célibat. So ko zo mona muto a déception amoureuse. Anytime c'est répété, azana lien célibat. So ko moni muto zo fait la moisi et c'est répété 2 fois 3 fois ou bien mobile 2 fois 3 fois. Ce sont les liens de célibat. Bah divorce. Ce sont des liens de célibat où il répétera la vie à moto. Et ma kambouana ce qui au kati angote a to sali nini. Et ce qui peut au découvrir en non que non, il y a des choses qui te dérangent, ça ba lien et ça en fait ce qu'on découvrir j'allais dire et là qu'on tout qui ça on a vie na yote. On a délivré parce que avant d'avoir la délivrance, il faut avoir d'abord la révélation de la chose où ils sont tout ça. Si on a une révélation dans le côté, au cours de 100 jours, au moins qu'ils ont la grâce. Oui. Oh, ils ont appris. Donc, papa Matou Samuel, comment on a fait la bana, oh, moi, basi, pardon, oh, azole qui ça, oh, azole qui ça, bon, non. Il peut être innocent. À cause de l'innocent. Et ça, quand on a lien, mon côté, les mélèques, non, il y a à cause de la moisi, na libala te. Si comme on est là, on a soka comprendre dans on a noté. Soka landé là on peut na ba prière te. Yango ekobanda ko se répéter. Yango bo mona mutu ke no Alexa Kabasi. Akufe la kamibale. O akufe la kabana. Poza mutu muso akufe la kabana. Asimba bana na maboko te. Et c'est esprit ni balingi ko za na bana te. Ngana ebi fi moko boye asala avortement 20 fois par année. Après ça témoignage chez Mourabi, à ça là avortement 20 fois. Ce qui a zuizem et longwakaka. A zuizem et longwakaka. A zuizem et longwakaka. Donc, ma zemba fausse couche, à ça là. Est-ce que l'eau a bon, ce qui est comme l'eau, est-ce que de toi-même, tu ne peux pas comprendre que non, et ça, ce sont des choses spirituelles. Ce qu'on y a besoin, on a prière tes mamans. Batouba bengo Alexa Rabana. Bakangondo kipamba. Or, peut-être aux innocents. Et là, monsieur, ça va aller en famille. Ndé loko comme la papa Matou Samuel. Ce qui a comprendre en gros que Eza c'est tout un esprit. Oh elingi te kinga na fa na mobile babenga na fa na basi pardon, j'allais dire na fa na basi. Ce qui a comprendre loko anate bandeko et bando ça quand même histoire. Je vous dis. Et on a quand même histoire. T'as là ma prophétie comme Kobima. Moi, non, appelle prophétie. En tout cas, moi, je ne suis pas touché. Et il y a d'autres prophéties. Hein. Bah, pesio boye, de toi-même, au sentir que non, c'est Dieu qui parle. Oui, bah, que non, t'es. Et l'autre, bah, betinga et touchinga et outi panzam. Et ça, bah, biloko musu, bah, pesi boye, et dende, ndé, et zongi. Oui, ça va pas prophétie. Et ma prophétie, on va penser que mon semaine où est la terre, au kutana mutumoko, politicien moko munene oya oya obala yo, mbala moko umela te 6 mois mbala moko bali wa memio na poto. Bon ba prophétie a bon pas ba prophète, ba prophète wa to benga bango ba prophète. A sakola papa, a sakola. Dans une semaine ici là. Au continue la deuxième semaine, au continue 1 mois. Au combien d'années prophétie Kokisa Marate. Et Kokisa Marate, pourquoi? Et cause il y a solo et cause il y a lukuta. Il y a solo et cause là. Ce qui est Kokisa Ma, et ça, bah pécho prophétie pour l'andelango na prière pour Kokisa Ma. Il y a d'autres personnes, bah pécha bon bah prophétie ango, bah pécho onimika amen. Bah tout ça bazaka so rapécier prophétie Kokisa Ma. Non, prophétie Kokisa Ma avec la prière. Il faut pas comprendre que non, combat ni nos aranango, wana bato beba comprendre ati. Bato baza mature be bato ba la narabe code de la délivrance, ne ba comprendre makambo na oloba. Oui. Parce qu'au cours qu'il l'église, au qu'il n'a qu'à église, n'a combat église, oui, ça c'est complète. Au combat église, au sac à service l'église, ça c'est complète. Mais ce qui n'a nous découvrir, c'est réellement qui tu es.
outi la famille nini combat nini oyo zanango ma chérie mon frère papa maman au ça la santa église au cause au la gêne au l'amour na gêne au monde m'a besoin changer tu dois d'abord comprendre qui tu es réellement spirituellement aux anani basa la konini et lo konye tungisa kayo pourquoi situation aux anango ezo tungisa parce que chacun a son problème hein mutuna vie azana makambu na tungisa kayo na batoto o mona keno basa bien na ba pasteur otomona keno bango nde ba pasteur baza pena bitumba na bango ba pasteur kutne bazana ngo ya makasi ya église ya bato ba osambelela ya famille na bango famille ya mwasi famille ya mobali esangani bombe ba pasteur kunde bazana ba komba makasi bandeko ça fait très mal papa Matou ana posa na ye oui malgré tout ce qui s'est passé humiliation wana papa Matou a escroqué mbongo bato papa Matou bimina mwasi ya bato to mona ki dernièrement à Bali to na mona ki ku na page moko ba publier sous mwasi ya papa Matou muso akufi au moins tellement ba yebi ke akufi la rabasi ba komiti na niveau ya kosaka na ye o akufeli mwasi or ezana ngo bongo te po ba yebi ke akufi la rabasi peut-être ezayete azana innocent ezaka esprit moko bolingi te esprit ya famille Bapiloko bon ce sont des esprits de famille. Suko eloko wane ezao déjà la makila. Soko comprendre en gote bandeko. Soko comprendre en gote. Si tu n'as pas compris tout ça, au monake eloko wane se répéter kaka. Nga prophétie oh je ne suis pas touché. Prophétie oyo na simbi en gote na boya ngote men na touché te papa Matou fanda na luka délivrance o meneza mutu musu ba yebike yende ngazawana azana mbongo azana mbongo par exemple ba bambo professionnel mono somba lupango na mono zo business donc mutu déjà yebi yo ba professionnel musu ba pasteur musu ba pesa biso tellement aoki dali solo na ok non olingo voyager amonyo abete bon na mono olingo voyager na ezala bongo siko tellement ba yebike papa Matou akufela rabasi yo babambi yo prophétie oyo et cause à la paix ya solo non boya parce que ngana tala à tous les deux côtés et cause à la paix ya solo oui à tout bela parce que tout le monde a battu mususu hein abindima a sacrifier loko moko bo pozo ka succès tout le monde ba frère mente ba pesa ba prophétie ba frère mente ba pesa ba prophétie que abandé ko salela mami wata mungongo o abando salela wana ezaki ya mami wata frère mente na ebite boyebi oya ata bakavinga ngai nalandaka nanga te o po Yesu atonda bolingo tina nini ngai na banga Yesu atonda bolingo tina nini ngai na nana tala tina ngai nalingaka kolo Yesu tala tena ngai nalandaka kolo Yesu oh hey dalinga mambo imba fort hein bocha no ba like na ba commentaire OK bandeko frère wana pesa prophétie aloba que mungongo ando salela za mungongo ya sirène et salama bato bele ba simba ba kispo bazo ba succès toyebite est-ce que ça le cas na papa na biso Matou est-ce que kolekisa basi ando lekisa pona succès pozo ka succès ah non je ne pense pas waneza vinanga na nga y a d'autres choses hein na so motema nangi beti touché likamwana raté tes ya solo mais pour la profession motema nangi za touché en tout cas na ebité yango eloko na expliquer bino bato bako kango ndoki bako kango ke non eza mutu mususu o ye ozo aka déception mobali soki komika pembe na libala mobala kimi to mobala kufi to mona ba prophétie yango et to mona ka non ba témoignage yango so boke na ministère à combat boke pa ba femme pleureuse boyo ka makambo boy so boke na Bostra ezaka chaque lundi na Bostra TV école de la délivrance so bo landango boando yo ka ba mamso esama na mokili ofongoli munokotali ah maman moko abi et tantine moko lobi ke non yende ngazawana banda bota mana na balate azana combien na 37 ans de mariage tantine goûter maman
bana oya bota batikala kobala te 35 ans de mariage bafana randa mona pa bana bakola babala na te na famille na bango mutu atikala kobala te maman naza na âge ni ba 60 quelque mutu abala te na famille na bango bonu boy bisanga nini eza nini eza ba lien familial bat ba mo ki abala kate peut-être eza nango yete eza biloko mo ce sont de choses oh déjà salama déjà utamela famille ya bakokololo fi mususu alobi bango na famille na bango batanga bakola na poto baza ba docteur baza soki ba avocat ya en tout batanga na poto je vous dis mais baza 7 mais na 7 ata mon côté atikala kozwa musala siko mutongo azo ba marambo ana âge nini tant ça va 40 quelque mais banda babotama ata mutu mon côté na famille na baza 7 baza mayele batanga ba classe mutu moko atika kosala te bande ko na ka motema passe na ka motema enseigner siko boye bisanga likambo boye so mutu amonya o mono kene azoka musala te ye kutu yombo libabe mais or eza yo te siko biloko bongo bande ko nanga soki na no découvrir te eloko nini salaka ke bozwa misala te ozwa délivrance te siko eloko bon so sengi nzambo découvrir nzambo lakisa batu siko baye barate yongo mona batu mususu akoza ayembela nzambo akoza même pasteur prophète monene mais azana balien bandeko botika oh bino bokasi ba prophète ba pesa biso ba prophétie bazana balien na bango moko ya famille réclamera bango na bitumba oui prophétie ba apesi okobo yango te zwa prophétie soki oza toucher na prophétie zwa prophétie a opesi pe prophétie et salama wana nzamba zo utiliser ye mais ye moko nanu aza pe na besoin ya délivrance aza pe na balien etungisa ye biso to kanisa soki ba pasteur to ba prophète to mona bango lokwa banzambe bazana bitumba te mama botika non papa Matou Samuel continuer ka musala non to mona ke mo côté mo beta ki à côté boy anga naza toujours juste papa Matou beta ki à côté pour na makambo ya maître Gims bon mona ki asaki vidéo pour maître Gims ayamba ki nzembo na ye ya alléluia. Papa Matou a sali vidéo pour dire que Maître Gims obengangai numéro nanga eza yango wana obengangai pour nous soutenir na 40 oza mwa nanga boyena boy papa Matou betaki à côté mon papa bien aimé banze mona yo oh là là papa continue ka bon obetaki à côté papa Matou oza musicien munene papa nangai papa Matou Samuel oh ba oyo so ba lobi papa Matou ana répertoire papa Matou akosa une semaine akobeta concert successif ya chaque jour répertoire na ye ezamulai chaque jour akobeta concert wana ezo engagé ngai pona nini ana répertoire munene bato bando beta banzembo na ye to beta to enjoy nzembo musicien munene. Mais comment musicien munene oko sa la vidéo papa nangai pour senga maître Gims à soutenir yo non maître Gims era yembi nzembo na yo wana era yembaki a reconnaître que musicien mo munene nazaka na mboka to ando yemba to zaki ba mike a reconnaître que oza grand comment bako sa liso vidéo pour osenga non c'est qu'on attend en coulisses. Oh papa alobi na bengi papa alobi na sa les vidéos te ba manipuler yo papa Matou avec tout le respect papa nanga ba manipuler tu es un grand musicien tikalaka bon na ki grand musicien no next time ko sa bon te papa wana ba benga ba congolais ba bengaka esopaki yo to so esopaki yo to ba so en français esopaki yo ça t'a jeté. Bon, c'était juste pour s'amuser, hein. On les a ba français moro, ba français gâté. Ouais, ba français gâté. Donc le wana et humilia kiyo et ridiculisa kiyo. Donc c'est ça. Papa Matou a mutu moko a mérité honneur na mboka na biso. A mérité honneur. A mérité bato ba soutenir ye.
asali musique ya bien asali musique te ke non oyoka nzembo ezanga inspiration banzembo ne nyonso eza ba inspiration mais oyo elekaki aza mutu akwesamaki et à se ressaisir basala nzambe botika nzambe nda juger bango akokoya mon serviteur tombera 7 fois et il se relèvera ata koyi nzambe nde mutu abi akorelever biso to ba nani poto juger. Donc papa Matou sambela nzambe soki non comprendre lien aux otungisa ote papa nanga sambela nzambe à faire découvrir yo pourquoi basi bakufaka soki peut déjà au découvrir continuer quand la vie de prière papa nangai oui ton abino il est cas déjà mais boza kaka ta route ezate lelo papa Matou soko bimisa album batu ba otala kaka soko bimisi nzembo tokoyoka kaka parce que oza déjà au tia pierre na yo na musique congolaise au marqué aux monuments musique congolaise parmi les grands musiciens mboka na biso ba otanga yo ba prophétie inutile au bano bazo bima oh vient na moi ba ki so moni mo na encourager makasi bana na bazanga kindokité et ça ba prophétie mususu bana mususu baza ba chor ba mona ba prophétie et yo zo quand sa prophétie en solo mais ça kindokinde muteye lobise ba ndoki pas appeler sa prophétie boye ba te j'ai pas dit que moi na zandoki non s'il vous plaît na lobi bongote. Mais il y a des prophéties qui sont utilisées de le bas âge. On peut sa prophétie, mais on bambi prophétie, et que wawa. En plus, c'est un solo. Et ça, on peut sa prophétie, mais na sorcellerie na kati. Papa Matou, j'espère que le message est commis. Oza muto yebani, yango mona batu ba olobela na kombo na yo. Donc, tu n'as pas de choix, il faut supporter ngo. Pour faire na Matou Samuel c'est parce que tu es connu. Donc vie à notoriété zabongo ceux qui ont déjà star il faut s'attendre na nyonso bako bambo et loro moko esilisio maina makila. Je suis pratiquement à la fin. Laissez vos commentaires. Comment est-ce que vous avez trouvé la prophétie? Parce que y a un net le bel sujet à l'élo. Prophétie, il y a moi na oazo pe sa papa Matou Samuel que a toubela. Yende mutu aboma mwana. So ka toubelité a kokufa. Et ça message, et ça solo, et ça lukuta. Comment est-ce que vous trouvez? Laissez vos commentaires sur l'espace commentaires Kandé Alaka. Il y a un numéro là-bas pour des appels, de suggestions, de propositions, en tout cas, des conseils, des encouragements, et puis des Kamona solo. Elle est sous moutin. Moi, je suis sur l'émission, mais moi, merci, mes amours. En tout cas, je vous retrouve next time avec un nouveau numéro. Bisous et restez toujours penchés. Bye. BBM, Bibiche Mbombo officiel, toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous, likez et partagez. Bibiche Mbombo officiel, votre chaîne de référence.